Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons à la ya sika. Avant que bandele tonga me vonga ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Tito Visako, Alemba Kinshasa. Ingénieur Fred. Batou Mombo 007 Naferan. Place Aligny, les cafés de la Norvège. Tito Visako, Alemba Kinshasa. Congo ya sika, Congo ya sika, Congo ya sika, Congo ya sika. Emmanuel Motongo. Mama ya bo. Kaya Norvège. Congo ya sika, Congo ya sika, Congo ya sika, Congo ya sika. Kaya Bisonis. Site ya Mana Boto. Mokili Mobimba. Les bâtons de Moïse. Mbote bandeko balandi ya Congo ya sika. En tout cas, merci Nandé Boza Ebele partout dans le monde. Bozo Landabiso à travers site ya makasi Congo ya sika. Nana deji Congo mo pepe ya sika. Donc ngana Congo ya sika tout ça kama ambasika. Mais la boka cité ya boss Maurice Premier, le Diego Kao na masolo ya presse na niveau international. Donc Nandé to chaka Nandé la numéro to chaka na se ba télévision na bino na se ba téléphone na bino bo benga kibiso bo sala ki choix artiste to koyamba le poto solane par rapport ya marambo ezolega to solane par rapport marambo ezolega la musique chrétienne ndé to ko Luka frère José Ndita dans invité na biso en tout cas na bi ke ba bota la biso partout famille Oji mon colonel Bonabo depuis Allemagne na ma ACC en tout cas bino mbopona ki frère José Ndita poto solana par rapport à ma solo auto solana bino même ba surtout ba découvrir en karaté frère José Mbotela yo Mbotela yo mama ibwa kungu mbotela bande konyo so bazolanda biso na site internet Congo Sika et puis nous sommes allés de partout Zamba pas mon labino et mbotela. OK il s'est son santé à mélodie d'ici les années. Mélodie d'ici les a très bien parce que Zamba tikeli biso bon moi très bien parce que tous en la préparation album la biso Sika. Il a soutenu que le album est autant le cas qui Congo et ça penza banzembo la tena lo baka ngo pena silisa ko ça qui banzembo auto interpréter qui ko balozo banzembo onko la pesa ngai ya moto zo bongisa kala mingi te ba yoka yango ezo ya donc mélodie du ciel les a en préparation donc tout ça kitoko. Lelo frère José Ndita so le ça la bilan ya mikunga depuis ebimiti siko yomo oyoki bikonde est-ce que bike mikunga wana selon ba recherche selon batu o peto solina bon bike mikunga et accroché tende album non surtout accroché est-ce que vous appelez sincère on dit maman penda ouvertement na batu so bota la biso partout dans le monde? Ben oui, na kolobango parce que pourquoi na koloba bongo ngala koloba mikunga butu loba la utu na bandeli koloba wazaki banzembo nkola pesa ngate eza banzembo ya ba koko na ngai nkola pesa bango et ngai na interpréter ozomona ezali transmission indirecte na zu banzembo ya batu na pesi ça ngandi na forma na lambi ya mokaka na pesi ya forme musicale parce que ezali ko yima manga na forme vocale na l'église mais ngana zwango na pesi ya forme musicale ndi na sali mwelo ko moko de l'ordinaire quoi o batu ba bandimagite kobima et puis na websa bandeko minkunga eza banzembo na biso ya bomwana tokoli nango ya bakoko na biso eza juste rétrospective na sala ki probake tokoki jamais kobosa na ba origine na biso jusqu'à touti mais tout le monde a mon côté on sait que mikunga ezuma bakale bele le bougement est kobeta pelate
bakoyoka mote na Goma ekobeta pena mingi to ba quelque ba Congo ozo comprendre yango moni pesi moi muke moi ba frère mike pa na bato mais bato nyonso bayoka bandi ba mikonga ba kola la protestant bayoka mikonga ba binango netingana lo bana yo lelo soki ba ke na Congo central na lo prince en tout cas kuna les obeta donc ouais fona yebiso fondi mango pe bongo yalo ka net bongo ça dit banzembo achiluba na Congo central beta pena makasi ba koyoka na bango me bazo batelu nini ozomona mais kobeta nango mais so kena mbujuma ntimba chiluba mto abinisi yango prince c'est bon donc la kanisi et ça la polémique peut na wana te eza la griffe na malte griffe na ngezo ya kala minute nde ba ko jenga par rapport ya ba inspiration ko la pesa na ba yeba et suis si quand tout le monde aura tout autant la film mon film en anglais mais bah ça dit traduction parce que comme en français tout le monde a ba film na sur la congolais sur les games sur la TV5 et les canalingala mais bah ça dit traduction p bah comment en français pour nous ça les bon tu vas comprendre les messages au bandé au loma bah ça la bon sur le misi DVD bah ça là on a CDT au moins la traduction de faut DVD biba ni naza boye kalinga ki avant la misa DVD il faut album na ngasike biba moi l'album masqué mais il y a mon pépé nango ya sika wana ne lengi ba to la de l'album wana na profiter na glisser DVD sko ya minkunga oyo uzana translation batayo ki azoyeba makambo to yebi pembe et puis nazo ki décision ngai moko ko yemba banzembo ngo mais ko expliquer ngo na lingala na kosala ba émission mo bande moi ça bandaki déjà d'abord kinda mo na internet na kosala ngo na yembi nzembo na expliquer ngelo bani na yembi na expliquer pour ba comprendre banzembo ngo ezali peneza ko lobela pena nini parce que ils apprennent l'édification à tout le monde quoi. Ok. Ouais. José Ndita, pour te clôturer par rapport à mes cours à Tobeta ma seule actualité, mais dans ma recherche quand tout ça là qui peut te yoka qui est dans mutumo ya mbongo donc dans ko benge mécène moko aza mutakongo central kuna yende mutu apesa ki yo mbongo pour okota studio osala banzembo surtout donc offert souffrir bateau pozo ki mbongo tema bino boteka na bino banzembo te boyemba ka banzembo inspiration ndenge nzamba kopesa mutu mosko abimi eza combien de titres mikonga 10 titres sko afucho munga 10 titres na ete so taxa ki combien na banzembo moko yango wana obisa so mikonga to ezaka ko sala ki yango pona souci ya ko promouvoir culture Congo ezaki pena te mutu moko apesa ngambongo kota studio 10 titres selon bato ndanga mingi te bato batonga ondima na bango na ba rumeur ezaka malamu mingi te na malamu information ndenge yebo to sembola bato malamu c'est vrai na travaillé qui na mécène moko Nero Mbungu que je salue pour ça faut moi banga moyo empereur Nero Mbungu yé toza famille yé aza cousin omoni to yemba kabanze bango mingi na Yesu makipa na bango donc yé pe muta encourager kinga binanga no fo osala ngo lokola za musicien en tout cas betango mais les attaques abimisa imbongo apie kota studio te aidaki nga mwa buke na mwa oya kokoza nango mais c'est pas lui abaki mon joie mbongo kota de traité wande ba beti mamé mais ali solo ezalaki to solaki mais moko ba oya excitanga binanga betango eza payé donc je crois nazo encourager pour apesa nga pe courage quoi ya koyembango pere Nero Mbungu mon cousin Batumbombo depuis Norvège, Blaise Alingi, Café Noir de la Norvège, Olandi Bisso, Okinenge frère José, donc ça a bien de quitter la source pour nos informations. Barimer et Zaramambe, Makasi, Bijou et Diakam, Balobi, Balamosa Mobunda, Okelenga Mokili, Bijou et Diakam, Motema, Yamboshi, Ngolo. En tout cas, vous comprenez, frère José Ndita, le problème vous a parmi Bateau Bolobaki par rapport à Yabaka, photo par rapport à l'album et Belé, donc vous serez retrouvé qui était, mais quand la mingi était, beaucoup d'artistes à l'objet. Bozozoa album asika parce que baza déjà dans ma préparation frère José Ndita depuis ça m'a mis ça moitié biso une année petit kokoka tout monde qui famille naie et organiser qui concert et puis en complicité na ba mission créative qui parmi ba membres et staff il y a makambo événement ndenge salamaki et c'est peut-être ça biso to moni bo saleli sœur Marie Bissamo monument tous équipés dans concert malgré concert on peut réussir ça qui était ndenge to kanza que réussir mais il y a pas ces alliés mikolo okaka sustu mona monument mususu oyo basa yesu ma na imi o expliquer biso no bien monument to mona ekuna eza na compte à NCC
tout est dans compte à famille. Tous les bâtés des monuments, pourquoi vous s'arranger qui bien te pour tous se retrouver dans des monuments de la sœur Mami Sam. Sincèrement, na kokolo baboye, ici na symbole ya mingi na ba télévision pe na lobby trop parce que ngana zala ki moko ya coordonné ba fête aux acquis des jours le 28 le 29. Ezalaki boye ba musicien donc on a biso ba musicien na MCC na président Patrice tozalaki na Kanis. Donc on a tout dans notre soeur Marie Messamou donc il y a un souka tout ça la peu Pierre Tombal là on a des soucis il y a un musicien il y a un MCC comprendre alors et comme il y a un moment mon famille il y a soeur Marie et stopaki MCC alors il basa la Pierre Tombal te bango moko bayebi bakopesa bango aval mu colonie basa la Pierre Tombal bamo ba arrêtaki avandaki ba arrêter travail moni alors tango ba moni ke ilane e bandi ko kende koka famille azolo beloko moko te nde MCC activa qui travaille a sali Pierre Tombal pour akendo tela la soirée ça a présenté à mon famille disons comprendre sous sous bol ba ibaki te ke côté pe famille ti ba yesaki bango bo stopper famille za ko organiser ça la Pierre Tombal na yango moko na cadre famille mais ils ont qui manque en communication bah c'est communiquer qui était famille à Zakosala bango pe baosala ndetango et comme la souka tant que kosala ngonde bakomi bakutani mais biso peto salaki ce que to ça famille le kola bakolo ndeko bazwa ki kaka bazwa ki privilège pour ndeko na bango omoni ne biso nde bakolo ndeko to poser bino bosalaki botikana dans l'amiable basololaki le président na famille basololi ayokani na bango ke bon ça va le kola si bosali on était bon bino bocha bino bango ba réserver ya bango. Frère José Ndita, na mois de mai, tu as ça 10 ans depuis fondateur à MCC, à Tikabiso frère Charles Mombaya, ne balobaka artiste à Koufarata, a immortalisé la œuvre na eti le toyo karaye. Banda payé ça 10 ans. Bozo likanisi ya kosela ye monimate. Ça fait 10 ans. Mais c'est Mami Sama Koufi, il a né à Pamba Kaka, lié monument. Muto azaki apesa bino azaki na likanisi wana ya kosangisa ba mission chrétien. Azaki lokola yende fondateur ya MCC. 10 ans pendant ezo ekuleka raboye ate loko morte malgré ba bongisi cimetière mais ezo la kisaki ezo to kena cimetière bala sakino o penza ezali frère Charles Mombebe to monika na ya sœur Mami Sam po ani boliaki mbongo be na matanga wana ya mbongo ne charge wana ndo kanga bino na kingo ko bosa ilo wa ndenga po ba mona ke mbongo ba to ba contribuaki na matanga ya sœur Mami Sam et ke bongo te na sembola biloko mibale nazani secrétaire ya MCC za membre nazani reporter to rapporteur ya MCC nazani journaliste ya MCC donc na yebité soki babiloko ozotu na ngai naza capable pour le bango parce que mutako le bango fa la membre ya bureau o ya kabola makanisi na ba président yenda koyeba nini ya ko symbole la télévision. À ce qui me concerne moi, la yebi que nazali membre kaka effectif. Donc ma camonio sur ma traitara na bureau pour ma président na yebi angote. Souci na ngai kozala moko mususu. Symbole micro et pas frère Patrice Gomusoko. Yende président. Tout na yeba makambo oyo okozo ba précision malamu. Ngaso na lobby yango na place na ye ezala malamu te na boyi polémique parce que na yebi suspension pena kututé mais na ko témoigner te likambo yo nazala ngona ba précision te. Comment on dit? Pour la loba, il faut la précision. La précision, c'est la loba netini. Donc, Bikambo, tout n'ingaï, et ça malam tout n'ango le président Patrice et aux amalam ming. Mais il a dit que tombe, oh, il y a sur Marie Messam, Batbasal et Ango, famille na yemoko. Vous en montrez donc, on considère la famille na Mamoundini. Pour Bassal et Limois na bango. Vous en montrez. Donc, wana, en tout cas, na koikoloba parce que nazala kitango bazabo salango. Alors, ce que oyo ba ozotu nanga ya association organisation ya ba musiciens en tout cas là il faut okena mutu yenda yimina o sembola yo bakeno mama na desta boy boy tout ça là tout le cas président
Pasteur, frère Patrice, donc, Ngoyi Mosoko, parce qu'à opéra tous les deux fonctions, là, Aza Pasteur, Aza P. Moyembi, Toroloukaye, Tomé Kosoa, parce que sur l'auto, on a Charles Mumbaya, Aza grande en musique à Congo, donc Abimisa Bato Belé, M. Soubaton Soussou, ceux qui payaient après Sarabango. Goya Oyemba te balinga bayemba te donc azaki mutumo emblème malgré balobara so mutakufi baloba makamna bien mais ba musicien création ba hôtel biso bayebi ndenge nini Charles Mumbaya azalaki bon ndenge bande ko pesa peda ba artiste ndo funga ba artiste motema par rapport ya ba talent bazalaki nango soki loka bongo esalama et on sala bien makasi ata soki nayebi ke famille na ye M2 makoki au sala ngote mais lokola ya za fondateur na yebi ke bozwa kabadon makambe belé tant na cadre association na et ça la vraiment bien makaso bo penser na fondateur donc toi pesa likadisi et ça la bien makaso to luka frère Patrice Ngoyi Mosoko maman Mabondeli ana kibamba en tout cas motema ya Maurice Premier to luka yepo yo pozaki vraiment touché na likambwana et ça la bien makasi frère José Ndita car dans le cadre il y a 2 jours le 28 novembre il y a serment du Samo il y a ndenge musangana ki susu pour fêter une année na depuis atike biso osangwe pendant makasi ke ba musicien chrétien par rapport à concert ndenge betamaki biso to zaki ba invitation to yaki ni balobi mbongo ndenge kotaki emonani te na biso zaki kotaki invitation mbongo non babi mbongo emonani te bato musu bayaki bafute babili na bango malgré zaki nango primo abordable au Bouchaki mais mbongo nde emonani te sincèrement et ngande cordon sur la ville que mbongo emonani te bato nanga cordon on te tuni cordon mbongo ke je suis le cordon maintenant vous savez non concert wana il y a le 29 ingez à la reporter ingai peneza la te parce que jour wana Simba abetaki et Léopard abetaki na Ghana zaki pour la passation à demi-finale donc tout le monde congolais nyos a besoin de la TV attendre Léopard à gagner tout à coupola parce que air peut battre qui concerne ngo zaka ba air match à Léopard et ça go beta omoni alors ngo sala yike en tout cas tozo ki minka basi ba jeune sœur kaka on va qui plus que soutenir moi la sœur Marie Missa Mourit mais en tout cas batu nyonso to invita ki o ba soki invitation ba yakite moni ba yakite po anini journée za ki mabe au moins peut te reporter concert ngo ezala kite po rythme sa mwatangaka il faut zonga lundi pour classe madame mercredi normalement fallait que zonga donc tout ça qui n'a choisi il y a tout ça qui on le 29 donc koloba ke mbongo balia ki kota kite wana les fausse information les a qui concert mais Simba penate toujours voir la télévision mais les cas qui très qui top concert les cas qui bien Simba pe niveau na bato bato nde bakota mingi donc so bato bakoti mingi so bato bakota ki mingi ndengo tu na mbongo ekota ki mais bato bakota ki te. En tout cas, merci beaucoup d'assir l'internaute. Nous surtout bon de comprendre donc beaucoup de acquis frère José Ndita que il y a une mutation conversion au monde ce côté qui est dans donc tout côté le racigaté jeep na ezaka na ezaka na yango na connaître ndenge ezala donc bilama n'est pas là tu as kabila il logo monter il est na mbongo te José Ndita siko to bigana ko beto zo ngoto moi si mamuke pour nous remonter histoire na mbule l'équipe 2016 au beta concert bon na Saint James Hall na salle ya Koffi Olomide na zo hata ya ko sa no pe les maawa ça on a numérique oloba ilo mo lobi na déjà moni ngande na beti concert na Saint James Hall ba mise chrétien belé ba ko lambanga na simanga na fongoli ndila na bandi bango ba yo landa na sima ba te belé ba critica o do beta concert wala ndeka bukabula o sa la musique profane o sa la musique chrétienne ni ça la païen ayo chrétien OK beta concert na ça la païen ba service ni ça oui ba oyebi ba tunde ba benga onde ba loba sikoyo na ndemo le kana to moni ba mise chrétien musu ba beta te na sima loka yo mo mte beta gêné ote quand je n'ai pas pour la ligne, l'activité qui arrêtée, quand je n'ai pas ligne. Si on retourne à ta maison, on va profiter de la Koffi Central. Koffi Central, chef Nango Ezali, Rosan. Rosan Oloki et Romonaye. À Outa Rosala Péawa,
tosololaki na ye problème eza nini eza problème baza koluka promouvoir na no studio oyo frère na biso Kofi asali et puis ko izino asali ya duplication ya CD ta ba idée aza na mu bamoneka moto ya mokili te mpo bachino tokenda wana baza bato ya buda mais tokenda retourne mpe basede kuna bango kutu baleki grave bato ya buda basambela kutu yesu te buda mais basede na biso tokenda retourne yango kuna mpe toteka yango donc bosokani ye aza kutu ye kutu ya mwa ya congo asali mwa usine ya duplication basede vraiment oyebi bato fo tofungwama tofungwama tokala bandeli kolo bango bandeko nanga pardon tofungwama bamwa nzambe ezalaka nango bongo te makambo nzambe ezali foi ya motema ko croire na nzambe abengi yo pe ko salela ba principe nzambe pour soki olobi o lié nzambe na biloko mokili oyo c'est to olata bilamba te to kotambola mutakala ondokota ba taxi te ondokota pe na mituka te avion pe komataka te po nyonso basala wana basala ngo na makanisi moko etengama bato basala ngo bato ya mystique bato bakota ba monde ba onde basala ba avion wana chrétien ni ngwa sala avion ko betela ko mona ye to LC ezaka chrétien to Chine wana tika ba diplia ba sede na biso ezaka ba chrétien zo mona ba chrétien batika biloko na baza weza ko za manque kozanga ko cultiver ba kanisa to zalia wana mokili na desh ibwa kungu aweza mokili biologie vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Dans ce monde, nous sommes toliaka. Bien que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes de ce monde, dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais la main nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Non. Impossible. Donc il y a Rosaganate. Bakulanda, yo netinga mona okochote. Oya mtala hapana na ya. Donc na kantina koloba bande konanga ba otala ngai Kofi Olomide ngalo barango a frère na biso na bandela kolobango c'est notre frère congolais. Omoni lelo soki asali eloko moko epesi batu musala na Congo na ba chrétien ba komosala kuna pona ngalo bani. Gloire à Dieu. Pour les chrétiens, nous avons salaire, nous faut dire une église. Bozo boyaka sala Kofi Olomide. Bon, on soit l'université, université munene ona bana biso bakomoko to kopekisa ba chrétien so bakopekisa ba bana bango koketanga na université akofite ba professeur wa tanga za na université oyo ka te baza ba occultiste poni bopekisa bana bino bakelo tanga te po mutazo tangisa ye aza occultiste ya munene soko akamata occultisme maana koti mwana yo to apesa ke mayele ya vie donc na ebité ba to bafungula esprit te pour l'esprit. Donc les frères Kofi Olomide à sali studio boye nous se préparer album nouveau qui est pour studio ngo. Oh. Mais studio no soki za na qualité ba markade wana ya poto tekena kuna. Mais studio ma markade, mais studio ba Michel Lorenz. Yo ki to basambela. Ba mso baza ba bouddhiste, ba mso baza ba nani. Mais studio na bango sona ye yo futi mbongo na yo. Au côté na studio o sali son e bima malamu. Est-ce que Italie yo makamuna ya salaka? Oh ya. Tokenda ba poto to la na hotel. Aucun hôtel bata do drasika. Mais dra na moto somba mo le l'hôtel. Ezana musulman mo wala la drawana. Ezana moto mo babuda la drawana lo ba sukuli yango nde ba repasser. Ba zongi yo mu Christ ko côté na drawana ba o soki ndoki ala lela ki o la li lisusu. O so lo ba ke bolongo la drawa milimu na ngoza mabe tada madrawa na monyo na ntuka bato. Bato bafungu l'esprit te. Ya etada madrawa na monyo za etada mabe. Bo chache ka dram supo wa na mona ki no kwa moto mo ka solo ka la yango. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens qui niveau spirituel, la Bible dit nous allons posséder. La Bible dit partout fouleront le plan de tes pieds, je te les donne. Si on a continué au hôtel, attends musulman la kiwana, attends donc la kiwana, n'a possédé place wana, je dors en tant qu'un enfant de Dieu. C'est quoi ça? Donc comment banga nini? Wa mwana nzambe to mwana satana. Ou bien tu as Dieu ou bien tu n'as pas Dieu. Alors ça nzambe te yango bangaka. Ngala okota bisika nyonso au nom de Jésus. Na obeta na salle nyonso. Pona LCP. Emsu mutangwa kisi kolega Kofi. LC wana. Ah bato na emsu ba formation. Emsu ala plus kolega Kofi. Bon na nini ska bobeta wana na nini comment on dit? Na Merci, OK. Boye bien le stade. On a écouté ça salle. Le stade de France. Oui, mais ça donc le mususu na DG bato bazana makambo kotonga te botika
so olingo tonga loka information tonga na ndenge mususu mais ya boye so ko tongeli yango mabe boli bizanga nde na seki bino tembe na oseka ndenge masolo yango ezolekela en tout cas merci beaucoup frère je dis en tout cas bato ba comprendre sikoyo loka to betaka masolo ya différence ni nde bato ba lobaka to ka bato ba loba yango ni o aza mission chrétien o mission asa profane mis différence eza ka na thème na contenu eza mulangi moko eza nzungu moko mais biloko ba olamba nde eza différent moni nzungu moko mais nalambi ponda madesu nzungu moko molambi muto wa moto te yango te même nzungu mais walambi muto wa moto walambi ponda madesu biso ma moto yembaka toza inspiré na Saint-Esprit et puis toza choisi pour na église. Alors bango bayimba makambo social bayimba makambo ya mokili bayimba ba réalité ya monde bayimba bato ayembi muto azui muto bando yemba na deje kwa kongo mobimba ayembi yo o comprendre kango mais biso to yemba ka muto te to yemba ka nzambe kaka nzambe to sambela rapé to betango na quatre églises nous sommes inspirés par le Saint-Esprit et puis tous allés au service de l'église. Et nous kaboli biso ka yangwana mais musique eza ngomoko to kutanaka to sololaka boni obakabela ko sente wana en tout cas na lokolo na ya otikolo ta moi sente pour au travail ka ayelinga sente mona mutu moko ya mission populaire makabeli ngai sente Saint-Anne, on a robé tango pour la gloire de Dieu. On a robé tango pour c'est ça. Ok, merci beaucoup. En tout cas, on a assez depuis Irlande. On a Franklin Mouleka depuis Irlande. Vous avez mon côté André Katambay, Eris Kiese, Elvis Makundika et Mensole. Donc, en tout cas, n'a pas rien. Mboshingo le beau comprendre. N'engeni ni frère José Ndita a expliqué ce que to solali sur l'album Mezoya. Achanjaranaye. Oui, titre album Nangezoya, Komona Yango, Achanjaranaye. Nazalaka mal compris na nuboé. Tant que je kanze monde ba comprendre parce que je m'en fous président je m'en fous ba critique nga trop ba je m'en fous au monte c'est loin na mbulanga ya kimakati ya ex maman ba na ngai wana bazakolo ba aboye ko yoka conseil yango moni azoba je m'en fous aza mutama mabe ayokela ba totembe taba yoki nzemba moni na olobela Yesu penako na olobela viodia mingi ba sema na excuse ba bi frère limbi sangana tingai la sika ko somba c'est dans te mais la comprendre ko lobeli Yesu donc c'est comme ça biso tolobaka à la loi et au témoignage tolobaka na logos na rema tolobaka na butu na tongo ça veut dire tonga ko expliquer moi muke ba réalité te parlera mingi ba prophétie donc je m'en fous wana ezolobela kaka nini a changer kana yi wana ezolobela nga prophétie bon et puis ba comprendre ndenge le nouveau zara mité marokita a changer kana to yoga dimension ni frère José Ndita ma biso et puis que boza qui un peu dessus par rapport ya Minkunga te ba ki dessus te ba yo kité parce que ba yo ki message oyo lemba mais a changer kana yi na ko te petit tout comme moi eloti no tatanga boye na olobeloti pour me aller awa bukanga titre a changer kana ye non ya kala ndina musala so ko ndimite oyo biblique comme nazalaka pe ko betante me tala lelo yo Yesu a convaincre ngai na yoka kaka mokolo moko sango ya mwana mobali oyo e bouleversa ngai na komi séduit lelo na komi pe disciple na ye na yo bato bazalaka koseka lelo yo Yesu afuti ngai makambo nyonso ezalaka difficile na bomoi na nga e koma facile bongo yo yebisa José Ndita boye Yesu azali nzambe te akovanda na première na pétenio ça peut yebisi yo na lolendo je m'en fous oui ça bango nini moi moko pa chrétien surtout ma beta asu na poto te tete obeta kalate naza eliki ya kalaming te tozo bandango d'ailleurs na États-Unis bandeko no so ba kende ba beta la mango ba Canada États-Unis iska di kaka ba na France ba fungula mutema pe boto kita mais simba nango na zone di maketo za moko
toliaki esika moko tokozonga lisusu kolia esika moko pour la gloire de Dieu. Napamboli ndeko na ngai Lebla Matondo na Allemagne, napamboli Marie Yalala na France, petit na ngai Junior Kadia na France, namoni Prince Mongali na France, Nathalie na Londres, namoni Gauthier Massassou, Nathalie namoni Evan Ebave, Jean-Michel na Katia Studio, napamboli bandeko nyonso, papa na ngai Jean en Afrique du Sud, le pasteur Jean, Nzamba Pambola, on a ACK Afrique du Sud, Nzamba Pambola Biso, Bosé Belé, moi, on a tant de socialité, on a bossé dans la mélodie, nous sommes l'équipe Nangaï, les travailleurs Nangaï, que Dieu vous bénisse, Ricky Photo, Pambola Ma Parcelle, na Pamboli Zap Pro Studio Pro, na Pamboli, Bandeko Nangaï, nous sommes allés à Trésor, et ben on sur la bossanité Filcha Mombaya, moi Naya Charles Mombaya, la bossanité, le neveu le plus sollicité de tous les neveux, Junior. Junior la Pambolier Mobey, Zama Pambolayo, et yo la bossanité, l'Eknanga la Ndinga Sika Bonheur Nzita. Ouais, la Pamboli Peyo Moko Nadjet Iboakungu, Ba Nanga Misatou, Vanessa, Sublime Grady. Je vous aime beaucoup. Bois pena papa. Bien de très cher. Ok, merci beaucoup frère José Terté Nabiso. Donc te commune à sous merci na badias to bolandi biso. Bolandi biso na ba iPad na bino na ba télévision, na ba téléphone partout si ka bozali en tout cas. Merci pour la marque de confiance sur bozali biso. Na esa bilo ke na mu pe pasika. Na na ka mama basika. Merci na boss Maurice Premier, babile Diego Kao, babo ya bangonde banani na habité quoi. En tout cas frère José dit tayo. Bolo ba kaka Maurice Premier to so mona pe. Oromona. Maurice Premier. Biso équipe ya lisako to ke beti sayo na Suède. Ya solo. Donc mémoire parce que ça va pas Maurice Premier. Oui. Papa Maurice Premier. Là déjà un numéro na ngai, c'est nga kaka. Merci beaucoup. En tout cas, merci Patou Mbombo, merci Emmanuel Bossongo, merci Syriac depuis Autriche. En tout cas, merci Nabilo Toubotala Bisso. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe Bongefezo Ngalano ya Sika. Avant que Bandele Tonga Mevongo ya Sika, il y a un moment que Congo ya Sika, il faut s'imposer na Katsa Mikili.